enveloppe il y a 100 000. Mais tant que ça enveloppe à 100 000, ils allaient partager entre les trois tendances. Mais si vous mutu asa mutu, il y a 100 000 présidents Pesaki, président Pesakape, dans chaque parti, dans chaque groupe, après ça, bango ba chèvre, ba mouton, je crois, ba mouton, pour la tabaski. Je crois que dans chaque groupe, après ça, 7 moutons, ok, chaque parti va dire que Bakabolaka, on est à gestion interne, il y a donc au président Pesaki. C'est possible, beaucoup, tant que mouton a mûri au salani, à obliger partout. Donc je crois que ceux qui va passer deux tendances, c'est qu'il faut appeler ça pébisso. Nous avons raison T. Nous avons raison T. Il y a une décision. Il y a que saisir Madame Eve Bazaïba officiellement par une correspondance. Pour la médiatrice médiatrice à Katia Makamon. On a toujours décision de saisir officiellement pour que tout ça y est inquiétude Nabiso par rapport à Makambo et Zoneka. Traitement est réservé pour Nabiso. Il information en retour des athées. Donc, vous avez invitation mon côté. Cela veut dire que quelque part, nous sommes en bonne foi au Sala, mais il y a une médiation, il y a une position, mais tout le monde qui va partir de la crise de la communauté qui est continuer. Grand merci Nabaye Nyoso Bakolanda Biso na Info Plus. Un grand merci Nabaye Nyoso yo pour la chaîne YouTube na bango ya Info Plus. Nga wabino Mustafa Malembe ne na ibsa rabino ke bomesa na ngai. Mikolo vraiment tozongi na rythme. Tozongi na rythme pour topema ki moi mingi ne na lobaki. Dernièrement na lobaki que non to bandai komona na vraiment mingi te zaki po ba démonétiser ka biso. Tozongi vraiment na masolo. Tozongi na masolo et so senga biso vraiment que tozala trop visible ndenge ba o ba yebi biso. Tozalaki na banda boete son kena remercier ba oyangai ya liboso ezali mon papa mon deux Lukman Moudimumba mon vieux babi mboli agence Badem Oversi Alhaji Mustafa Kobange masalanga di Savoka Fatou Mandela na Angola Rachid Nyongwa l'agence Kaeka ya Kaliju Konde les coopérants les plus demandés. Biso to sala musalo za rapport na ba information ce qui est information moko eza à la page ou bien ndeto lobaka l'actualité de l'heure nde sala ka ke toya totuna nini ezoleka toyeba ba ope balanda biso ba comprendre ce qui ba zone d'ombre ezalaki yangona to sala la kabino ba émission toye lelo to solo la na imam toyeto solo na imam Ibrahim et Dangwe Monza oyazali secrétaire adjoint ya communauté islamique du Congo par rapport ya masolo ya communauté islamique nae ne toyeto mekako solo nae na kopesa ye mbote imam mbote mingi ndeko journaliste na sepeli mingi na ndenge voye na sima ya media lelo pour que tout sur la makambo oyo etali premièrement mboka et puis makambo etali communauté islamique en République démocratique du Congo. Pour une première fois ba kotala yo na chaîne na biso Info Plus nini royo ebisa bango avant to kota na bifa lisolo na biso. Pour na bandeko bazo kozwa libaku ya kolanda biso na moko ya lelo na ibisi bango kake balanda chaîne na yo comme basi ba mesana kolanda yango ba continuer kolanda yango et que les ali chaîne oyo ezako sunga biso pour toutes les informations et puis ezako sunga biso ba acteurs sociaux to passer ba information na biso nde yango iloka mutu ya yango wana na monde que ezako occasion et surtout que chaîne na yo eza chaîne oyo so ba manandinga na lokota ya mboka et ngola kisake même maman ateka funa zandu même maman ateka ka masangu par-ci par-là ateka biloko esengira teka mama wana ko comprendre eloko nini ya mutuya oyo esengi toloba na kati ya émission nde eloko ya mutuya yango wana pe ko kama te na parlement mikolo yo député Telemi azoloba na lingala donc cela veut dire que mutu azala complexité ce kaza devait émission eza na lingala parce que mikolo vraiment lingala eza en vogue na bité bato balandaka TikTok mingi ba remarquer que même na mindele na poto bazoloba lingala donc ceux qui bango bazali fiers ya koloba lingala
pourquoi ne pas biso moko ba congolais ba mikolo lokota wana tozala pe na fier na yango to valoriser yango il faut to valoriser et to tombola yango pour que ne mosika Imam Ibrahim Dango to eto solo la matali Mboka et puis Komiko. Ça fait plusieurs années oyo dossier moko et les cas qui moi mingi oyo les lisa qui bandeko voire même des chrétiens o ba mitunaka ba musulman pe bazalaka boy dossier wana o tilelo peut-être ba monsieur zalaka entre guillemets et en assistance dossier ya bandeko ya prison au désordre bimaka na stade des martyrs bandeko bakangamaka dossier wana esuka ndenge nini babima bazalaka kaka to esuka nango kaka ndenge wana. Ok, sauf erreur de ma part parce que mokolo makamwane le kaka d'ailleurs nasalaka émission moko na télévision moko ya mboka na radio moko ya mboka oyo na festijaka pe eloko ele kaka parce que makambo ele kaka wana ebebisaka image ya communauté na biso ebimisaka biso lokola ba brigand lokola ba bandi lokola bato oyo bayebi kokanisa te lokola bato oyo bazoyebi korefléchir te lokola bato baza na bwania te oyo depuis kala communauté na biso islamique soki nazo ba communauté islamique nazomona ba musulman baza bato moko oyo bazalaka toujours distingué na comportement ya malamu na ezele malamu na solidarité entre bango mais image oyo tolakisaka na sanza wana oyo ya carême et surtout kitokutaka na sanza moko ya monene ya mutuya ya ramadan eke na suka makambo ebimaka tofestechaka comportement wana parce que tokoki ko incriminer kaka te l'état ndenge a salaki effort ya commettre fin na trouble à l'ordre public a kangaka bato quelques musulmans mais il faut totala pe mayo ele kaka mais pona kozonga na mutuna yo ezali ke bandeko bakangama en tout cas sauf erreur de ma part nde na lobaki une grande partie na bango ba bima ce qui si pas tout parce que ba bima parce que président une certaine époque ayaki okutana ba musulman bakotisilaki doléance wana nde basenga na président de la république chef de l'état mokonzi ya mboka oyo na kombo na ye nde baexécutaka badécision nyonso ya justice nde accordaka bango grâce wana en tout cas ndenge ezali wana la plupart na bango en tout cas baza libanda si pas tout baza libanda basi babima la plupart na bango baza libanda oyo ezalaki question oyo vraiment est dérangeant moi bande ko belé batu na kabiso yango tant on a kutani na imam Dango boyoki ndenge à répondre biso po soki naza na réponse mokote ya malamu ya ko loba na bande ko batu na ranga na yebisa bango pe lokote mais lelo boyoki ke une grande partie ya bande ko wana babima déjà après wana topé avant wana soki désordonné bima qui c'est parce que Bakan et communauté comment na Bakan embelé ne toyo kaka communauté islamique et comment na Bakan embelé na Bakan on a Bakan o bayo kana raté après wana baluka ki kobongisa bande ko mosusu to pe ba musulman ba mitunaka masolo nini oyo bo solo la na président de la République pour une première fois abengaka bino ezalaki nini po bo aboutir tozokende na ba étape nyonso tito koma na ndenge tozalelo tango abengaka bino liboso masolo ezalaki nini bato ebele bayebi te bosolo laka nini po bo ekoma ndenge tozokezokendele lelo. Bon, première fois président a yaki kokuta na biso parce que depuis que l'islam na mboka na biso ezako existé même na ba histoire to ibiti ya islam aucune fois président de la république alungwa na bureau na ye ayokuta na ba musulman izalaka ke ba musulman de ba ke okuta na ye mais cette fois-ci président a pesa biso opportunité wana alungwa ki depuis sika azalaka ayokuta na biso na mosquée oyo ba bengi rasoul ezana kitambo ezalaki na occasion munene parce que tozaki devant avant na veille ya fête ya Adha ou bien otobenga tabaski ezalaki ke pour na fête wana président ko kutana biso d'une façon à azala na biso a kabole sengo wana oye bazaki ko belema na biso ensemble
yango tant président komaki après avoir kosola masolo to sola kenaye na président amaki ba délégation nyonso tout à l'époque nyonso tout ba tendance nyonso ya communauté tendance est représentée par chez Youssouf Djibondo, tendance est représentée par chez Mangala et tendance est représentée par chez Ali Mouni. Malgré vraiment délégation, il y a côté chez Almune qui pendant ma cité, mais il y avait quelqu'un qui s'est dit que Azaraki au nom il y a tendance à chez Alimouni, qui représentait la jeunesse. Il y a jeunesse, il y a communauté, il y a tendance, il y a côté à chez Alimouni. Dans ce cas, Masolo, président Lobake Lokoka Moko. Alors, je vais vous voir réunis, tous réunis, vous allez ensemble, et puis vous allez vous allez Nabomoko. Donc, soit à président Banda depuis Nada Touana, il y a Tabaski Wana. Donc, souci à président Zalaka depuis Bandeli, Kakabiso tous à Lisanga, tous à Nabomoko, et pour Nato Tombola, Lingo Manabiso, Yango Albaki Nabiso, condition à Pesa Abiso, Abiso Bozana Biso Monanga. Porte n'engage pour l'aider, mais la ligne d'amour n'a bino bozala bomoko bino bozala uni ou réunis. Excusez, bozala réunis naka na katioma muke par rapport à quoi sabino ke bozala réunis neto yoka pa batu musu babike non président lobaka lisusu ke non soki ezana bato to yebi ke bakabona ngati zaki ba musulman est-ce que koki ko lobaka ndingona neto yoka na masolo. Oui, parce que président n'importe qui te président za muto aza informé. Et que le président soit à confession religieuse bongo, il faut au moins avoir une histoire déjà à Ngomba wana. Une chose de vrai que même si ma problème est mais président yebi que musulman. Tant que président azoba musulman na contexte RDCT. Azoba musulman na contexte ya Ngomba na niveau ya mon kilomobimba. Oui. Niveau mon kilomobimba ndia azoloba ke ba musulman na yebi ke bakabwana ba musulman za bomoko. Et puis ozomona yango partout ba musulman bazobundisa bango omona ke ba musulman bazaka lisanga liboke. Donc président azaki informé ayebi ke Lingomba wana ezaka yango ya ile ki biso message wana ezako concerner biso moko. Vous imaginez président na sens on a joie qui na philosophie na biso a opposé biso principe ya biso moko ya koloba ke bino boza bato bokabwana te mais lelo na zoka moke bino na Kinshasa wa boza ya okabwana. Donc yango na moni président soen ezalaki le plus ardent ya keto za la lisanga tous za bomoko pour que to kutanaye makambo so eleka na simana nde sala ke rendez-vous on ezalaki rendez-vous manqué to kutantende to komi na mokolo lelo ndenge processus zo continuer bapesa bambongo wana emonana te to tunaka makambo oyo bato bayebisaka biso loko na zo occasion ya kosolola na bino Imam Dango bapesa bambongo wana emonana te bamusulman baza sans projet. Yango wana communauté ezokende kitoko te eza vraiment moi questionnaire oyo bandeko ba musulman et puis pe bao bazaka ba proche ba musulman ba mekaka pe ko tunaka biso étant que journaliste lelo na occasion kutana Imam Dango to solola. En tout cas ba président pesa gimbongo tugo wangana nango te parce que surtout wangana yango zalo to kuse président makam. Une chose de vrai que président pesa qui enveloppe il y a 100 000. Mais tant que pesa enveloppe à 100 000 ezaki ezala partagé entre les trois tendances. Mais si ko mutu asa mutu, c'est-à-dire quoi, président Pessi na idée à malamu, batwa kabola, d'une manière équitable, parce que biso moto yu musulman, na lingoma na biso partage toujours équitable. Mutako le que la muninge belete, donc faut zaka ndemo ezali habitude ya prophète zaki bongo. Prophète zaki bando kabola na bato et puis yemoka zu ya suka. Mais malheureusement partage les kaka wana ezaki penda propreté. Bon, quand cela ne tient, moi, je ne crois pas que tu le silaka, mais en dehors, il y a 100 000 présidents Pesaki. Président Pesaki, dans chaque parti, dans chaque groupe, Pesa Bango, chèvre, mouton, je crois, mouton. Pour la Tabaski. Je crois que dans chaque groupe, Pesaki, 7 moutons, ok, chaque parti, on est à gestion interne, il y a donc au président Pesaki. Koleka na wana après boye kokuta na lisusu de 3 parties boye kokuta na lisusu esimbaki te nde toye komona mama la ministre F Bazai baye kokota na masolo wana kokota ya mama F Bazai bati lelo yo zone d'ombre rezo continuer kaka est-ce que
ndenge président lobaki bosangana po bokutana esengaki mama F bazali bazala to bino moko président ekokutana na bino lisusu na Ramadan o uti koleka après fête tout le monde qui président zaki wana est-ce que sengelaki susu kaka ke non batu moko ba médiateur baya entre temps neto yokaka ba musulman ba lobaka ke soki muninga azali na soko na problème na muninga na okoki ko sambela te soki na no sisi problème wana te bon et soki tolobi tozonga na histoire mwa moke momoni ntango président akutanaka na biso première fois na mosquée ya Rasoul. Après, Batsaki sur pied, et moi, groupe moi médiation. Ils allaient conduit par Amadou Diaby, je crois. Bon, négociation, on a pu aboutir ça qui tient accord, mais accord, sauf que ils allaient qui viennent d'accord, bandagi ko reprendre l'aspiration à toutes les parties. De la sincérité. Ezaki bon, ezaki médiation, ezaki ni d'accord, moi ezaki pas tellement sincère et que parti à Bisso, il y a chez Almuni, tu vois que non, tu se réserver qui pour na co-signer, tenant compte il y a ba bilo comme mais sans pour autant te mettre fin na principe ya ko ba ko négocier ma communauté ici là. Parce que le bateau va comprendre que lelo et ça que processus ezalaki, mais na kata processus ezana beta pour ezebele. Beaucoup comme l'étape mususu ils a bloqué tout rose andakisa lelo ba médiation ezo salama na Angola pour na Luanda pour na makambu ya bitumboza na est ozomona que ça processus tantôt ba ronde ba bito signer tantôt ba signer tantôt bo impliquer ba tout tantôt bo impliquer te donc cela veut dire que cela ne veut pas dire que lelo ceux qui besoin na processus ya négociation et que parti moko bigingana ko signer te non bango de basa bandokité c'est pas ça les acquis processus beaucoup comme appelle côté moko zone d'ombre zali mais beau éclairer bango bo savons que non ah wa tout monde est bien pour na biso za etc. Mais déjà d'acquis accord moko moi les acquis un peu tronqué ce qui fait que bon parti na biso to se réserver que je non biso to ko signer penza ngote jusqu'à ce que beau éclairer biso par rapport ya awa ya point malheureusement deux parties ba signer qui jusqu'à tel point deux parties on a qui plus loin bangai basa la coalition il y a deux parties on a biso zali banda ya bakor po bomona ki zone d'ombre zalaki zaki mama tata pona makambo bele non deux parties on bazaki na tendance ya ko sala de telle sorte que ba isoler parti oyo ils a représenté par chez Alumini mais ntamba zaka munene parce que vérité zaka vérité to mais ba ko isoler bino pété ndengeni donc ba boye bo fandi na mesa bino bolongwe bo bango batikali ba moni ke ba continuer na bango po bino bozo comprendre bango te peut-être que ko za la pendengo wana bon so omoni na ba négociation nyonso tout na ba pour parler nyonso tout chaque partie bazalaka ce qu'on appelle ba clé na bango c'est-à-dire quoi bazana na biloko na bango babiki autour ya iloko wana on ne négocie pas si on peut négocier autour de ça bo pesa biso oyo biso to négocier na oyo processus ya négociation za la bongo processus ya négociation que vous allez enliser mais jusqu'à tel point que bakoya ba médiateur bakoya peut expliquer bien beaucoup peut évoluer parce que ba concession ezalaka na processus de négociation mutuba comment OK on a empêché ça bon OK on peut évoluer mais les gens étaient tellement pressés parce que bazaki na agenda caché par rapport à la négociation ce qui fait que babiki non to isoler bango mais en fin de compte ba isola biso et marcha peka te au monika ke ezaki quelque part mauvaise foi ya bateau bandai ko organiser yango mais mutu ya pesaki cutis wana ya négociation président baki ke akuta na biso président daki na problème te président biki solo na bango mais bateau bandai ko organiser de bazaki na agenda caché na bango ce qui fait que makambo sala yoko ya analyser accord un signement par deux personnes et puis encore on les a enterrés à quelque sorte accord on les a qui morné ba signé mais ba exécuter en côté de to côté sur la médiation ya maman F Basé Imam Dango lelo tant toujours solo la masolo ya communauté islamique bande ko ba musulman ba s'inquiéta kana loko yo loko la batu bazoye ba lisusuté que communauté zalaka ya nzambe communauté zokoma lokola ya batu za ba question yo bande ko ba se poser ka moi mingi est-ce que lelo yo communauté islamique du Congo
ezokoma pour des individus to ezali na maloba ya ndenge ba charte islamique ezoloba botambusa yango yango pe bino bozotambusa. Bon, communauté en soi, terme communauté ezalisanga. Mais quand on parle de la communauté, il faut que la communauté constituée des individus. Na kata ba individu wana mutambutu azana lolenge na ye. Parce que biso ndenge nzamba sali biso boye différence entre biso za makasi et puis moto ye mona kati ngaza de différence makasi. Vous mona communauté ezali ya batutu mais chaque mutu na kati ya communauté azomona gazana droit na ye par rapport à la communauté wana. S'il faut qu'on défende le droit na ye, à défendre le droit na ye, mais sans pour autant empêcher la communauté d'exister. Ce qui fait que les lots, musulmans, musulmans, la communauté islamique, ils ont trois tendances. Mais cela ne veut pas dire que la communauté existe. Mais les individus, ils ont yokanité, kabwani. Donc, en réalité, la communauté, ils ont battuté. Tout le monde va bloquer la communauté. Ils ont trois tendances. Surtout, ils ont la communauté. Mais moi, une compréhension est par rapport à l'intérêt à l'individu, par rapport à l'intérêt à tout. Parce que mon intérêt est kaka. Ndé yango nezo koma mabetang muta comme on a plus intérêt qu'intérêt à la communauté de yango ozana réseau baké eza une communauté d'individus parce que tu as plus avant l'intérêt na bango que l'intérêt à la communauté mais en réalité la communauté ça exister eza pe communauté islamique ezali pe ko fonctionner kaka ndé ba mbiloka mboka ezo senga malgré ba quoi qu'ils ali tout comme ndenge ba lokana lopoto on ne peut pas concevoir une société sans conflit. Donc la société n'y a surtout conflit mais ce qui est bon, ce qui est normal pour ça soit conflit on a et baby ça lisanga na binote. Et même ça lisanga te maman Bazaï ba koti na masolo mais ti lelo aboutissement ezo kende kagate kaka bino bat bozo bloqué to e komi su bande ko wana o bango bakenda ki mibale bango ne bakomi ko bloqué bino siko bokomi pour bokene na ba négociation. En tout cas maman Bazaï ba à côté quand tant que président pour la seconde fois il faut comprendre que quelle humilité au président de la République Azanango il se déplace pour na aya et si kabino boza ozomona eloko zole kalelo na communauté il faut tout tango à profit parce que à deux reprises président yokutana biso première fois na Rasoul deuxième fois na stade de Martyr au cours ya banquet au ba organiser qui pona makam ya fait ya Ramadan. Président a responsabilisé madame Maman Eve Bazaïba, excellence Maman Eve Bazaïba. Alobi na lingi en tout cas aux en charge ma crise dans la communauté. Quelle occasion, quelle opportunité parce que Maman Eve Bazaïba est musulmane. Mais bati ba pise responsabilité wana. Maman Eve Bazaïba après wana tant président pise responsabilité a sali équipe naie. L'équipe néone zalaki na ba conseiller naie même l'ambassadeur d'Égypte zalaki naie. Azana yi disons. Na ba de musu bazalaki naie ensemble. Maman Eve Bazaïba bandi ba tourner en tout cas à yoki ba couche d'abord bané na trois tendances oyo ezali majeure na ya crise na communauté. Abani na tendance liboso bandeki na siège ya communauté na tendance ya Cheikh Youssouf Djibondo. Ayoki bango ba pesi ba vie na ye. Autant une fois uti kuna aye epai na biso. Aye pas chez Almuni biso zalaki wana tozaki na délégation à 5 personnes, 7 personnes je crois sont na bosanité. Ayambi biso ayoki pe biso toyebisi ye souci na biso pour que to mettre fin à la crise parce que question ezali kaka yango na fondamental. D'abord eloko ni esenge to ça pour que crise ya communauté esi là. To pesi ba vie na biso. Maman Eve Bazaïba accueilli et pas ya na kanche Mangala. Ayoki pe bango ba PCB ba proposition na bango pour na fin ya crise. Mais tango azalaki pa na biso. Aibisaki biso ya bike non. Tango na kosi sa rondo nyoso nazo sala. Tango nazo sa rondo nyoso nazo sala na koya ko pesa bino ba résolution disons ba conclusion il y a chaque groupe ndenge ba lobby comme ça tout ça échange il y a bani ba conclusion et puis na ko sala tout ça la plénière il y a bino tout ba parti nyoso misatu pour que tout dégager option moko
mais président de la République ayebisa ki biso madame Eva Zaï balobi président de la République aza ko insister na assemblée générale inclusive. Abi la seule solution est qu'on mette fin à la crise. Mais elle a aussi insisté que la communauté n'est pas à créer. Cela veut dire que la communauté existe, il n'y a pas de textes à inventer. Donc s'il faut utiliser des textes, nous devons utiliser des textes qui existent déjà dans la communauté. Et le quoi donc cela veut dire que biso tozaki wana. En outre, il y a que mission il y a 3 mois. Il y a bon aussi fils il y a 3 mois. Ok. À Saliron, à Kisangani, à côté de notre batanda, surtout, na manière mazaki matata pona ko matindi Jérôme Sekana conseiller nae par ba conseiller nae abiga kende ko puta na partie na maniema ndé jusque là biso tozozela. Mais dans l'entretemps, tant maman est basée bazo sala mission na ya bons offices. Yeba que ça la mission les allait demander ou bien instituée par le président de la République. Na moi bonya balbaki la parole du chef ou du président de la République à force de la loi. Donc cela veut dire que ce président lobby et ça le quoi dans forme mbeko et ça le quoi dans kilo mbeko. On ne peut pas négliger ça. Bande comme ça na kasi na biso ya toi tendance wana bazaki na makoma justice ka. Pour que nous buna justice pona kulinga pourquoi ça bazwa kaka makambo wana azosala ba continuer la justice. Nde makambo to yo koma nango lelo tozoloba oyo ka ke lobby to lobaki que même à niveau ya d'invitation zoya en lieu place tozo comme place wana OK tozo place tozo chitele yangona OK eza mali solo to yaki poto chitele to ba comprendre nini oyo e bandaki po ko ma place o ekomeli. OK donc en quelque sorte elo nangina lo bayangwana par rapport à point wana donc biso zozali wana biso zozela madame Eva Zaï so assisté ronde nae Abing Sabiso surtout ou bien après Sabiso par rapport à chaque tous les 3 rapports bien rapport il y a couche sur la communauté comme ça toi analyser pour tout discuter parce que l'élo la seule possibilité de mettre fin à conflit à la communauté pour que tous en représentants légal moko et ça a tout une assemblée générale en dehors de l'assemblée générale et ça moi matata c'est ça vraiment le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Avant tout, la dernière question. Et que la malamu mingi de ceux qui n'ont pas une question oyo bandego baza ba musulman te batunaka. Na kati ya ba tendance nyonso zawana. Toyoka ke ba musulman bozalaka ba sunnite na ba chiite. Tous les tendances na ba sizwana nyonso bozo se réunir to oyo wana ozolobeleza na el na bango ba wana pe mususu baza na el na bango. Bon moni na communauté islamique eza mwana richesse moko oyo ke batoye ko comprendre yango te. To batoye bi yango te parce que communauté islamique eza na tendance wana te. Ya ko ba chiite, ya ko ba sunni tezate. Ba père fondateur ya communauté islamique batena même pas compte loko. Abika ke muto ba bengi musulman. As un membre de la communauté. Donc ce qui fait que la communauté, toutes les tendances sont là. Dans les lots, ma tendance soit la communauté. La communauté, c'est la raté. Tout à côté de la communauté, tout à bima la communauté, n'ingue à l'ingue, ça tant tendance. Il faut pas signer un accord, moi pour pas reconnaître, oh, anakuna. En tout cas, ma solo toyo kaka. On a eu occasion de faire des dangwe. OK. Alors, bango lelo que non. La communauté islamique. Comme dans le premier article de la statut, dans le dernier article de la statut, aucun paragraphe, ça va, ou bien aucune phrase, ils ont exclure la communauté la communauté islamique en RDC. Toutes les tendances, toutes les, comme on appelle ça, école philosophique, ils ont na boy kotanga yango pour que prêter confusion mais il va que communauté islamique ndenge zaliwana ezana tendance te mutu azana kati mutu asinyaka accord avant kota na communauté islamique eza ningomba ya ezali communauté ya batunye surtout oza musulman ozana kati opeko ozana poste ya monene koza pe na poste ya monene to zochité na biso dernière virage na biso to dernière question na biso eza ya ba assise ya état généraux et ya justice
Quand on a un conflit, on a tout dit, est-ce que les deux parties on a bakende ko sala te bazo bloqué bakende ko sala bino bo kende côté mususu le lo pe na ba toyo yo ka keno ba pesa ki ba invitation pour na tous les trois tendances ba participer na ba assise ya état généraux ya justice mais apparemment tendance ya côté na bino bazo ba invitation te ya ko excuse ngai na terme na koloba oyo ba kino to ba congolais ba lobaka donc na makambanza mepe 12 ekoti donc ba écarter bino peut-être bino nde bozo compliqué bango bino bo kende te bango ba kende po bango baza clair bino boza un peu flou bon moni na koloba le président de la République tango lobaki ba 5 maman Eve bazai ba 5 sabatu président albaki trois tendances ce qui fait même président yemoko tant tozongi na to beti lisolo ya mosquée Rasoul apesaki donc on a pona trois tendances nyoso wana alongola ki ata tendance mon côté cela veut dire que jusqu'à ce que to trouva ka solution na communauté toza ko évoluer ndé bongo même si batu mususu na kata ba tendance ya communauté bazana idée ya ko écarter ba mususu mais to kokendaka na lingi wana tozongi na makambo ye oyo ezoleka na ba état généraux ya justice oyo salama na centre financier en tout cas eloko wana biso toza na regret makasi na mokolo ya lelo parce que totinda bakombo ya tendance na biso totinda bakombo ya tendance na biso mpona to participer na état généraux parce que esprit ya communauté lelo ezali ke l'État sera collaborer normalement à collaborer dans trois tendances jusqu'à ce que va présenter mutu moko le reste là va s'écarter mais to kamwe que lelo deux tendances quand des basu invitation tendance ya chez Mangala na tendance ya chez Youssouf Djibondo bango kaka nde basu invitation peut-être baza crédible bino boza crédible te eza question de crédibilité te parce que nazobo ya kokota penza na kati ya mozindo ya makambo ya communauté wana koloba nana za na qualité na za na qualité te en tout cas ndenge toza boy eza loka na peso exemple M23 zo bunsa biso mboka M23 zo bunsa mboka mais Rwanda za na sima na yango mais tango azoki no négocier Rwanda zo baba cha M23 ke no négocier pe na biso mais Rwanda M23 za na qualité nini za na qualité te tant que tu as un processus de médiation et négociation, tu faire taire non babiloko wana. Et comme que non, bien qualité. Non, tous 500 non battu sur sikamoko pour que tchakimia na kati ya communauté na bango. Le problème c'est que biso za écarté. Tout ça exclut na masolo ezole kana centre financier lelo. Et s'il est déjà bien? Bon, et si la té biso to éviter parce que biso za partie prenante té. Na tendance nous mis ça qui a communauté. Tendance moi est écarté mais je ne comprends pas parce que na répété qu'il y a un sous lobby la ministre de la justice a dit que la justice est faite pour les faibles pour les démunis mais c'est que la justice n'a pas de tendance la justice a la position te justice a oh mibe ko lobby il y a des décisions mais c'est que pour le moment biso nous a écarté biso tendance à chez Ali Mwinyi nous a écarté ministre de la justice nde abengisi bato wana yende mutu alobaki jour wana ke justice za pona bato nyonso tout tozosenga pe asala justice pona biso soki possibilité kozwa apesa biso invitation soki possibilité invitation après ba 6 ou bien pour on a ezalaki 3 jours est-ce que 3 jours non ekokite bon wana penza na lolo nango sauté mais tozosenga ka invitation ne kozala président le ministre juste akoki ko accorder biso audience apesi biso audience moka yo ka pe biso ayo ka pe tendance na biso est-ce que peut-être pas na hier apesa ki 3 invitations de bamsu ba zuango ba bomio na ba tiroir na bango bon tout est possible na mboko yo tant mutanga nuru yo salani a bloquer partout. Donc je crois que ce qui va passer deux tendances c'est qu'il faut passer ça biso. Nazo mona raison té. Il y a un biso qui décision. Il y a que saisir madame Eve Bazaiba officiellement par une correspondance. Pour la médiatrice na Katia président Tchaki. Makamona on te décision de saisir officiellement
pour que toyebisa ye inquiétude na biso par rapport à makambo oyo ezoleka traitement oyo eza réservé mpo na biso. En tout cas tozomona ke traitement eza réservé mpo na biso bato ya chez Alimwinyi eza traitement moko ya bien te. Eza lokola bakomi koécarte biso na processus wana. Or ntango oza na kati ya processus ya médiation ou bien négociation soki parti moko deja ebandi kosécarte yebaka ke bakorbo bokozwa na suka ekopose problème. Donc yango wana tozoloba deja mpona eza lokola sonnette alarme oyo tozolanse toyebisa madame Eve ezayeba ke non makambo ozokende sumo ekomi okende mobulu nde ekomeli boye tokomomona ngo tokomobanga tokomona lokola ke non eza eloko moko eza caché eza eloko moko eza caché mais biso nde tozocomprendre nanu te mais tozonga toyeba nde tozokebisa ye tokoyebisa kaka ke non tala biso toza marginalisé na kati ya processus parce que l'invitation tozoa su te makambo so eza baassocie biso su te donc ce qui y a un problème eloko tokoloba ne yango wana na kati ya mokanda officiellement na kati ya communauté na ndenge bozalelaka vérifier te kwaki wana euti wapi bon vérifier kwaki wana euti wapi biso mo à l'interne parce que vérifier aucune personne na kati na biso alobi ke soit à bloquer biso soit à saler le mot bon justement donc aucune personne alobi yango donc c'est moi personnellement ndé na tina invitation à qui de donne na muto a senga ki ngana ti abongo a transmettre l'invitation. Donc je crois que yépe a transmettre l'invitation et pas à qui de droit. Le seconde feedback information en retour des athées. Donc tu as invitation mon côté. Cela veut dire que quelque part biso za na bonne foi au sala mais il y a cause na médiation, il y a cause na processus mais tout ça que ba parti musu ande bazo sala que crise ya communauté kende et continuer kaka c'est que bazo viser l'intérêt personnel ndengo lobaki yo moko bige est-ce que communauté za individu ou beza communauté ya biso nyonso ce qui fait que l'individu wana oyo lobaki bangwande bazosala ka makambo wana balingi kimi ekota na communauté te mubulu ezaka na communauté pour que ba se retrouver avec intérêt personnel nya bango moko ba se retrouver na ba intérêt personnel toza vraiment awa toza en plein boule les obeta peut-être bokoyo kama makelele Kinshasa mikolo mambu les obeta mama kasi mama dangwe soki maloba ya soki kozala to éviter au s'adresser na bandeko nyonso yo baza ba musulmans partout dans le monde entier ba Rolanda biso lelo et puis na bato baza ba musulmans te oyo bazaka na moi mayele zali balukaka pe bayeba maezoleka na communauté islamique batu na biso pe ba question okoyebisa bango ndenge nini po tozoshite déjà na biso na biso. Ok liloba suka na bolobango na lolenge mibale liloba liboso na kwa desango na bato yo baza na sima na biso parce que biso pe en soi toza na bato baza na sima na biso lelo na mokolo ya lelo depuis lobi na butu babengi ngai butu mobimba pour que babisanga ke mais comment est-ce que biso tokoza représenter te comment est-ce que biso tokoza na kaya basizité du moins bazo bango nyonso baza na basizité mais au moins délégation na bango. En tout cas je ne veux pas que par-ci par-là moi mon boulot ezala pas baloba ke non biso toza marginalisé etc na kati ya médiation yango mona ngai na sala émission yo na sala ki musolobi nde na sali oyo parce que na bi oyo eza na large diffusion mututo akoyoka ngo mututo akomprendre donc na sengi mo baza na kimia en tout cas biso na niveau national on y travaille nuit et jour toza na communication permanente na chez Alimwinyi en tout cas zopesa ba orientation o esengi ke biso nde toza na Kinshasa wa tosala effort pour que makambo ekende liboso pour que tosala un peu to corriger moi oyo bozomona ke ezalaki lokola moi erreur moi salamaki ou bien moi marginalisation salamaki on y travaille boza na kimia en tout cas mutu moko a kanisa mabete mutu moko pasa loko moi mabete on y travaille jusqu'à ce que to retrouver solution na makambo atako ba 6 eleki mais prochainement ceux qui ba makambo ezali je crois que to kozanga ba invitation parce que tout ça partie prenante tout ça n'importe quelle partie mais partie prenante na kati ya crise de communauté on ne peut pas nous bypasser comme ça et que bato musu ba kende kuna sambu biso to kende boza na kimia mutu moko intimider bino vete parce que mingi ba bengi ba bisinga ke mais ba invitation bango yango bongo ya biso za wapi ozomona bato azoto na jeune intérieur ba invitation biso ya bango yango ya parti mususu wana ya bango ba invitation batinde biso na WhatsApp na ba groupe
mais biso invitation eza te ndenge nini comment est-ce que tokodiscute na bango donc yango tozebisako ke eza erreur esalamaki tozolinga te toyeba erreur yango esalamaki na niveau ya nini à l'interne ou bien à l'externe toyeba ndenge nini tokoki koy apporter rectification pour que prochainement ntango makambo so ya bien koya tozanga na kati ya makambo wana te donc c'est un peu ça bozwa kimia musulman aza moto azalaka toujours ya kimia botia mobulu te eloko moko ezala te kolobaloba mingi te boyoka biso na niveau national nde tozoyebisa bino bozala na kimia tokotravaille makambo je crois que ekoleka bien d'ici là d'ici semaine prochaine je crois que solution ekozala trouver mpona bato balandaka bamusulman mpona bato balingaka bamusulman en tout cas biso lingomba na biso eza lingomba oyo eza d'abord na soumission na nzambe et puis na kati ya lingomba babi soumission na nzambe nzambe ayoloba su na kati ya mukanda na yabi ke tobanga banzambe tobanga nzambe ye moko tobanga bakonzi baza na kati na biso tobanga prophète tobanga bakonzi baza na kati na biso donc ndenge ezali wana biso toza bata mobulu te toza bata désordre te toza bato oyo osambelaka kaka mais tozalaka nde bato oyo tozalaka à chaque fois soki likambo na biso ezali toreclamaka yango na ndenge moko esengeli na ndenge nde nzambe arekomande biso donc c'est un peu ça lokola liloba ya mibale oyo nazalaki nango ya koloba bato bazwi occasion ya kolandanga lelo bayebi ngai jikwa mingi bakomona nga bayebi nga naza secrétaire général adjoint ya communauté bon pour le moment tozobunda parce que le titulaire aza vraiment empêché aza na komi na médiation na sime donc toza wana tozobunda pour que moi tokolmate nini brèche ndenge moi ville wana ezali parce que il peut plus poser des actes na fonction ezalaki nango wana étant donné aza na médiation tala médiation ezali eloko eza moto aza na katikati aza na parti pris te soki akomi na tendance ya kozala na parti pris ezala eloko moko te yango bokomonaka biso tokozala toujours koloba soki likambo ezali ya koloba soki ezali likambo ya koexplike mpona communauté tokobanda koexplike nde mwa moke nazali nango ya koloba na midi ya lelo yango wana. Merci beaucoup toyambelaki bino Imam Dangwe Ibrahim Dangwe oyo azaki invité na biso na Info Plus mpona mayematali communauté islamique. Merci na baoyo nyonso bakolanda biso ba musulman esika nyonso bozali Imam Dangwe apesi message moko kimia po islam ezali religion oyo esengaka kimia oyo ezalaka na ordre bopesa image ya oyo bato bakoma koloba nango te ekozala malamu mingi te bolanda oyo bakonzi to pe bachef oyo baza liboso bazoloba na bino mpona ngai nasukisi wana bosabone bokommente bolike baconseil na bino ekozala vraiment bien na oyo tosala koki kozala na esika moko tolobaki malamu te bokoki kobenga biso en privé banimero eza wana bokoyebisa biso to mpe bokozala na baquestionnaire mosusu oyo bokoluka lobi tozongela Imam Dangwe totuni yango te aza wana tant que secrétaire général adjoint ya communauté islamique tokoya lisusu na micro na biso tokosolola na ye merci vraiment tokutani na numéro mosusu